mboka nazo pambola bomoko ya mboka mingi namoni penza etalisi penda eza bomoko ya mboka ezwi mboka efandisi mboka ekonzi mboka epesi mboka oyo lolenge ya kozala na mboka ya na biso bomoko ya mboka oyo po digital to banda na ekala na senga na bandeko balanda bomoko ya mboka nkola pambola bango ya on a pamboli visionnaire nango pe na pamboli ba collaborateur nyonso nzamba pesa bino ba makoki place bozai ko suka nzamba mema bino likolo nzamba mema bino vraiment likolo nzamba baksela bino ya mingi ngalo kwa prophète na pamboli babi c'est vraiment les lots ma doko tabanda comme no santo beta to senga ko lycée to senga permission et ça grâce à Patrick Momo digital siko mboka na mboka ya ba kontinango awa siko digital ya solo Patrick Momo ha regarde ma solo ba image oya ni boluka na Patrick Momo awa makamto za kitoko kitoko lilo babi bye bye ana people 3W Boboko ya Boka Boboko ya Boka 3W. Donc voilà, bonjour fidèles internautes, il y a www.bomokoyamboka.com. Toujours dans les bons ennemis Sarabino avec votre humble serviteur Isaac Swed, le président de tous les journalistes à Scandinavie. Et belé batuna nga Scandinavie laxinini Scandinavie ezani na ko bisabino ke Scandinavie eza na ba pays o eza na kati lokola ba Suède ba Finlande ba Norvège na Danemark mais lelo naza na mwa kanda mukie po Isaac Swed tant que président ya ba journaliste ba pays o nyonso na tangeli bino na moni ke mbutu eza makasi na kati ya diaspora na kati na ba o ba bengi ba journaliste ba animatrice ba animateur. Alors, avant de commencer, je salue celui qu'on appelle Joao Ndombele, les bibliothèques internationales en Angola. Je vois aussi Percy Mbalademi, qui est vrai Nanga, Félix Moukeba, et Ridi, les parents, Umba, na Peshope Mbote, et Sika Oza. Quand on a les lois, vraiment, Bandeko, tous à la série, na makam oyo. Mbala o eleka ki oyabino nga Isaac Swed, na beta ki sete, na ba o babengi, Karine Mokonzi, et grâce mise na tchaki bango mise en garde par rapport na musala o to sala par rapport na musala oyo to sai la cabine ya kopesa bino ba information de la communauté na Afrique partout dans le monde. Mais on a compris que non batu misusu ba komi ko perdre déontologie ya musala yango façon ezalelaka. Alors aujourd'hui na yeko faire comprendre bino que non ezana ba journaliste mususu na kati ya communauté na kati ya diaspora baza isusu ba journaliste to koki kolanda te. Pourquoi? Et la personne oyo nazali ko s'adresser na bino na mukwalelo ezali o babengi Karine Mokonzi. To comprendre que non Karine Mokonzi dès le départ na ye na kati ya masolo ya kopesa ba info ya kopesa masolo ya koyeba ba information na kati ya communauté abandaka musala ngo kitoko. Biso nyonso to betele maboko tant que Karine Mokonzi azoluka ba information na source pona ko sepelisa ba obalinga kayeba ope balinga ke no bazora toujours information ninge sengeli. Mais to comprendre que non la dame a comment perdre idéologie soit déontologie à musala. Alors avant ya kokota na makambo était non Karine Mokonzi, je pense que non na semaine oboti kolanda mwambutu ezali koleka entre Noëlla Madinga na obabengi nanti lokole ba journaliste na biso bazako kamba na kati ya RD Congo précisément na chaîne ya digital TV et Noëlla Madinga za sosu na digital TV te akomi siko na B1. Mais avant cela bolanda ki pe moi ba injure o elekaki pendant séance moko moi na mboka o elekaki kuna bolanda ki pendant célébration manifestation moi ba injure moi elekaki et les équipes batu. One love. Kanda sinyo kandumba papa mbobina kindumba nanga nek yote lo oyo mona ba patro banga na kindumba nanga bango nde imbécile na mobile na ba no finga president nati respecte mtakabela ko mbongo yo puta ba loya na mbongo asisi yo tanga sim mbongo te o tutu sa mutuka na ngozanga mbongo obomsa sim sem ta reparango zala mutu
on a l'imposition dans les villes de Sakana, non occupé. Niama, comme on a dit, on a comme on aussi. Puis, mais ça pour toi, mairie, va te faire mon. Maman, et bon, qui font mon mien, on a qui vrai chérie et Zakani. Pour oser déjà, madame, mobile, on a ça la diamant, on a mis tout, on a ma part, on a âge, la yo déjà. Combien de filles? On a moins de 35 ans, on a côté, on a on a Kisi. Kitoko, on a qui va Kitoko, on a la on nous allons dire Kitoko. Kitoko est un bassin de l'eau. Kitoko est un boni. Noëlla, maman, jalousie, zali, pas que jalousie, zali. Quand on est et ça déjà tout complexe, bon, mon acquis, Noëlla, quand on se mais maïe, les potes des femmes, ils baillent au téléma, au téléma, même la baisse qui tombe au bini, bandana agni. Au bureau, tout il faut zoner, partout, on a dit, côté, na niata, projet, on va côté l'otaka. Donc côté na wuti na place na za elo be tuki take o amota libala blom su o sana limite ko ebika ke na na belle famille mobile ono pona singa ndumba boy pe ngato zoki sana wana inutile ngama likite tale tamoni ale taka ko kota ba wana tiona ba ngam ba na YouTube siko ba ba taka ba portable za ka bango yo ati ba to apo ba ngona click na bango ya d'autres vidéos qui existent ya ba insanité même non ne bon be ti za kama ko la ba se nyana et là elle il d'ailleurs, moi, mon bali, déjà, ça, moi, si c'est moi, mon bali, on s'est respecté, et puis, on a mis sur bas. Oh, ça, on a battu. Oh. Maman, au moins, il y a l'eau que ça, là, bango kolobe, ni soit battu, ni soit battu. Ni soit battu, peut me lobby sera bango, oh, peut battre, n'aura fingo, et au quotidien, cacho, 4 jours, collant, jaune et comme un chocolat. Banda bima, akufa, ale kaka TV. Mais à Kangamba, ma pote, que tu as fingo, mais elle a cacho. Et comme une amour. Problème est, tiens. Bien que tu as boni, on a bango na kileng la raté chef na bango na bango que tu tali bisoté. Mais les caméras que boki au son na boki au bana. Non là. En tant que patron, on peut se poser question que garçon pour ranger comment yo mon boki ne fait pas dégâts. Bandeko vraiment tozonga pena bato vraiment pourquoi beaucoup mi ko léser bandeko balinga kabino bien sûr que no boseli déjà kombo na mokili yebani déjà que no boza bato moko ba journaliste mo bato balinga kamingi mais pourquoi jusqu'à na ba point que no bo finga na ba place mo eza public mais non alors source il y a conflit entre Noëlla Madinga na Nanti Lokole tozo expliquer bino que non bato wana mibale baza ba journaliste bazalaka ba journaliste pe Nanti Lokole azali ko continuer toujours na kati ya Digital TV mais bazalaki ko travailler ensemble wana conflit na bango e banda Noëlla Madinga de nature c'est une femme alobara déjà trop de même aussi na obabengi Nanti Lokole aza monsieur moko azala facile ya ko répondre à mutu pe facile ya ko beba na mutu alors e bandaki depuis ba émission oyo Nanti Lokole asala kana Noëlla Madinga nde place conflit na bango e bandaki na ba connaissance oyo koyeba na ba fali mo rankine moko mo ba attachement Nanti Lokole na fali alors batu misusu pe bano sepelisa bango te batu misusu bazaki derrière ya mo attachement Nanti Lokole na fali ipupa alors babilo kwana pe na Digital TV e bande ko sepelisa entre bango mibale baba tout monde déjà baza déjà na bato ko benga bato moto quoi makila moto donc bakoka ko supporter mo na muninga te boye na bon baza toujours prêt ya ko lâcher moi maloba mo wa mabe sur l'autre mais eloko biso ngana ko beta sete ezali sur musala oyo to ponela ko sela bino ya ko ebisa bino ete soki bomoni ke non masolongo ya journalisme ke bokomi basta tamie ko stopper ko embrasser carrière musu soit kokoma ba député ndenge bande mususu bazokoma wana alors ce qui est important na kati ya masolo nazana wa mukwalelo eza que non yo Karine Mokonzi na bato pe balingaka yo j'aimerais lancer cet appel na bato ba fan o balanda Karine Mokonzi biso to linga Karine Mokonzi mais nous comprenons que non la fille en question elle commence à déborder la situation ceux qui bozali ko continuer toujours ko landaye
et puis ezopesa mutu makasi par rapport que non atazo sala ba buzoba atazo sala ba makambo wana ko répondre batu na ba audio na ba vidéo bozo entêté pour azomona que non à chaque fois que azo sala mwelo ko mo boy songolo pakala batu bazo lande toujours azomona que ba vie eza toujours ebelé. Alors conseil on azo pesa na ba communauté o balingaka musala o journalisme pe ya kolukara toujours information. Il sera mieux que non bolandra lisusu makambo oyo Karine Mokonzi azali ko publier soit na YouTube soit na Facebook na ye. Donc bolandaka yango te parce que ceux qui azomona que non to ya ba vie et comme ko kita comprendre que non bazo se pesu na buzobologie on azo sala lisusu te parce que azo fingisa biso azo fingisa déontologie ya musala oyo to pona ko sala pona ko sepeli sabato bavana na ba parler balingaka musala oyo ezali bien te na o azali ko sala na moni mise en garde na sala qui la fois passée na moni que non ayoki bien te. C'est pour cela message nous allons lancer na bato oyo balandaka ye balinga Karine Mokonzi nayebi que non ebele bazali ko déplorer comportement wana. Alors il est important que non botala la sous ba vidéo na été et puis bolandaka lisusu yete parce que biso Congo ba congolais tozala toujours l'habitude mo ko appuyer le mal ninga baloba ke solo mabe et bana mokili mobimba mais biso so tozomona ke ezali mabe. Il n'est pas important ya ko cliquer na o asali wana poto landango tozo encourager le mal et puis zo pese mutu makasi. Donc c'est un message fort na ko lancer lelo biso batu oyo tolingaka musala ba pesa biso ezat toza suna tinate ok non asala ki boye o nga kutu naza pré boye guerre wana boye. Donc ezana tinate lukela biso ba information ya bien tolandaka olia ko lekaka ko pesaka ba désordre moko boye na communauté batu balandaka communauté toza lever toza sunate akola la tête tolanda ba distraction mo ezanga tina. C'était vraiment le message fort nga Isaac Suède le président. Il y a des journalistes qui sont en Scandinavie, il y a des pays qui Libino, Finlande, Suède, la bouche autorisée, les padres de la presse, les seigneurs de la presse, pour réflexion, déontologie, respect. Il y a des journalistes, il y a Europe, il y a Amérique, il y a Asie, il faut quand même les respecter. Et moi, je une question par rapport, il y a des animateurs, en Scandinavie, à Messana, batunaya yambaka na kati ya plateau ba petit. Est-ce que ils a bien journaliste soit animateur abenga invité na petit ou bien na kati ya plateau benga mutu petit? Non, ils a bien té selon déontologie musala et puis selon biso ba africain soko bengi déjà mutu petit ils a pona ko diminuer. Alors il est important soko yambi mutu na plateau au bengi monsieur soit au bengi na kombo na ye ils a très capital. Alors pour finir, je salue celui qu'on appelle Digital Momo, toujours dans les bons pour Bilili, tout le monde est d'accord. Et je salue tout le bâtonnier, surtout Balingaka, Isaac Suède, vrai Nanganyo, surtout partout dans le monde. Là, je vois Ogazi Manhattan, Redi Umba les parrains, je vois Feli Moukeba Boss, je vois aussi Percy Malademi Kili. Vous étiez sur www.bomokoyamboka.com, toujours dans les bons. Bonico et ciao. Nzamba sokumisa misho bongo bino bosa wapi na nzamba sokumisa misho bongo bino bosa wapi nzamba sokumisa misho bongo bino bosa wapi nazo pambola bomoko ya mboka mingi namoni penza etalisi pena eza bomoko ya mboka ezwi mboka efandisi mboka ekonzi mboka epesi mboka oyo lolenge ya kozala na mboka yaona biso bomoko ya mboka oyo po digital to banda na ekala na senga na bandeko balanda bomoko ya mboka nkolo pambola bango nzamba sokumisa misho bongo bino bosa wapi na nzamba sokumisa misho bongo bino bosa wapi nzamba sokumisa misho bongo bino bosa wapi